possible moi si soit jeune fille il y a 18 ans soit 20 ans abala mobali oyo aza plus âgé que il y a 10 ans soit aza mokolo na ye ceux qui jeune fille abali na mokolo donc ya na problème te pour nga ils a problème mikolo mususu tanga amoni que neti a timo la tuzemi on a moko se présenter par bango après si babilo nyonso basalaka so esenga pa bala ya bali est-ce que cohésion ya bien ekozala est-ce que soni rozala te bamona ke jeune fille mo bana bali mokolo soni ezala te pasteur ozani d'accord mutu aza mokolo ya mwana mona papa mo bazana ba mbongo na makamne asani adiembe jeune fille de 18 ans soit ya 20 ans akobala mobali ozana soit ozana une écart ya combien de akobala ta mobali ozana ye écart ya ate ya ba 4 ans 5 ans mais ba 10 ans exagéré déjà et que likolo makaka na musika so vraiment bobandino na ki amitié so nde o yeseki mobali wana ki na CP na façon d'être na bandi tant asenga ki numéro au PCP numéro mais quand on expliquer biso différence ba maman na biso lelo na ba maman parce que ba maman lelo ba yoka bana ba oni so on a trop té otiki na ye mais otalise kande ke ba so sali bozwa zem so ke bo mabidon faut talise ba lelo ba yoka soni trop moi na komona ba 19 à 20 ans maman qui parle lelo ko nyoso na ndako ya nango maman ba mebele baloba eloko te bazo encourager les mal ba maman bele moni mama faut ko sira mwana te mwana so sérieux non premièrement bébé nalinga ekoma te donc maman so za mwana faut vandisa ye otalisa nini mibal okozwa parce que maman mwana tina âge à 20 ans maman ko bando sombele ba souvenir oui pourquoi pas mwana comme na âge à 20 ans maman sombele ba souvenir oui faut sombela oh ils sont normal ma casse. Merci notre très cher internaute nyonso ba o baza branché pe scotché bozolanda biso sikoyo en direct vraiment na Dembanza London TV chaîne où il ramène toujours l'actualité pe Prince Kale parfum de la presse donc avec 100% vérité oyo émission ezopesa makambo mikolo tozo yambela bino ba différentes personnalités pe ba différentes émissions otozo sala bino toujours na Dembanza London TV. Merci à mon boss de Brino original, merci à mon vieux Nico Kolajo de Panama, Nico Kolajo de Panama, mon vieux. Na pesi mbote place aux ali. 100% vérité tous abongo na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Kenny. Je crois dernièrement tout ça qui na émission oyo apesa ki conseil papa ndeko na ye abasi ba jeune fille ba oyo peut-être wazo bunga banzela mais lelo lisusu ba déclarer ki azonga amela hotel ça soit réalité sur ba sujet mususu donc beaucoup message na moi trop na Dembanza London TV. Merci na PDG ya mboka Neimi Ngeta na kati ya Paris na peso mbote place ozali na PSP mbote pa ya Teo Eliko na kati ya Paris babi bien F3 ya ngombe kangini makambo vraiment donc na kati ya Paris wana pourquoi pas na Vianney Mbila garçon capable na kati ya Paris pe na peso mbote place ozali. Merci na Diogo Amisi Touré na kati ya Mazembe na peso pe mbote place ozali donc na Lubumbashi wana bonne chance toujours. Merci na Manase Bouita na ma caméra to solo là na ndeko na biso déjà fongola ka déjà ba mona ye par rapport ya émission na biso po ba déclarer qui est trop donc yango azongi lisusu to meka ko solo la sur sujet na biso ba point oyo to retoucher na émission à lelo. Kenny bonjour. Bonjour. Bonne santé, bonne évolution ba makambo na yo. Balingo mingi na chaîne no ya babi ozonga lisusu oya lisusu lobela su bandeko no ya basi opes donc to lobela lisusu sur point ouais mikia ba 4 points na biso tozana. Ouais, santé ça va, ba faire nanga peso évoluer non bien par la grâce de Dieu. Mais ozaka wana pour nous répondre à la question na bango. Merci vraiment Manase Bouta je crois invité na sur le bi ozala wana pour nous répondre na ba question ba ndeko o bazo tinda vraiment numéro eza wana lancé ozana posé avec Kenny au benga na numéro eza wana lancé vraiment donc rejoa ngai mais na repasser directement Kenny pe na l'émission o pesa numéro na ye ce que jongo bientôt benga na numéro eza wana vraiment Kenny dernièrement to sola ki mo marambe belo pesa ki ba ndeko no conseil sur un sujet belé to sola ki wana je crois bande compétent ba zo ba ozonga lisusu c'est que balanda ki conseil komaki mais lelo tout ça na 4 points na biso otonga to solo est-ce que ils a rappelé possible moi si soit jeune fille il y a 18 ans soit 20 ans
abala mobali oyo aza plus âgé que ye il y a 10 ans soit aza mokolo na ye il y a 10 ans. Pour non, premièrement eza mobali oyo aza plus âgé que ye bana ba écart même ya ba 10 ans wana so que mobali yango a supporter bien donc andimi kozwa ye en charge na nyonso wana ya non possible pour tout monde ba jeune garçon mikolo au tiamo na batu zemi akimi na ye au sala bo akimi na ye wela non ye mona asombela mba alata alia parce que ceux qui jeune fille abali na ye mokolo donc ya non a problème te pour nga ils a problème te so mokolo ngo obi azoye charge na nyonso ngo mekana ko expliquer biso parce que lobi ka nyonso ke direct mbamo nyonso ngo nini na nini po mikolo mususu tanga amoni ke neti atimo na tuzemi omona emso ayemba moko se présenter pa bango apesi babilo nyonso basalaka so esenga pa bala ya balie atie na ndako aosokipe na ye bien kobana no na zemi timo na botami aofuta ndako donc baza l'aise babilo mwa bon le mois bongo ce qu'on a ndako est-ce que cohésion ya bien ekozala est-ce que soni rozala te ba mona ke jeune fille mo ba na bali mokolo na ye soni ezala te tant déjà on dimaki ko vivre nene si makango c'est que soni ezale soni ezala na ngote et ça na ngopelo te so ba se comprendre ka bien ba ok na bango très à l'aise donc soni ezala te l'église pe est-ce que ko parrainer mama bala bongo pasteur on s'en est d'accord mutu aza mokolo ya mwana na ye église soit ya sœur ya église soit ya ndeko ya 10 ans ils ont un problème te ye car wana pas nous le belolo roté na mona se trouver au logement normalement l'émission auto ça il bosso na baki ba jeune fille lelo ba landa trop kilelo tant mona papa mo bazana ba mbongo na makamne asani adiembeli to mona ba jeune fille belo mona alingi papa ma boye azuzi ma papa wana azweli ndako yoka na bandal na GB adiembeli wana siko yebisanga to pesa faute ndeni po faute ezana pa biso mo pena ba jeune fille yo yebi ke mutu wana za plus âgé que siko olinge po wana tant olinge c'est koyoka no sonité ezaka bon so pona yo jeune fille de 18 ans soit il y a 20 ans akobala mobali oazana âge nini soit oazana une écart il y a combien des années akobala ta mobali oazana ye écart ya ate ya ba 4 ans 5 ans mais ba 10 ans exagéré déjà et que les colo makas et car eza non mais ya makasité eza non ya makasité pour mobile lemba noki na ndako donc ezalaka bien te to boyite biso basi to kola koleka mibali mais eza bien te eza ma bien te. Merci, je crois on a beaucoup invité nangai par rapport à la question auto surtout naïe mais quelle deuxième question monsieur ça tout le monde a souvent basi mibali kaka mtu ba approche ka basi omona tseme mabango pe na libala omona sepeli na ndeko mwasi approcher pa na ye titi ba comme na niveau na bango ni ba koma même super si marate ba parcours kata na nzela est-ce que ezaka tabou to ezaka normal te to ezaka soni to ezaka nini oyo mwasi akoka ko sala te est-ce que ça possible mwasi bi aya envers mobali kolinga pe mobali ndenge mobali pa kinda olinga mwasi oui ya possible oh, est-ce possible oui ya possible makasi oh ngana ko zabu na mona garçon wana so na sepel na non que le bete que na lingi yo non ipsika tonton za bien na sepeka na façon d'être na yo peut sous sage au comprendre que moi si so na lingi au boya to mona pe maman o attaquer ali masolo pe bandi donc ya na possible biso nde awa na Congo awa tomona ngo lokwa étrange or que na poto eza bongo te na ba pays étranger eza bongo te photo viva lokwa mindele ozo sepela mutana so yebisi eza mabete ata muninga no moso monika lati bien attention bimi bien mais biso tomona ngo ka grave pour okumisa ka muninga no ndabi mona ngo ka grave donc eza nango logique eza ma logique. Est-ce que vous arrivez là déjà au CP nombre de romans on a habité que oui c'est que on l'a bien on a bien au CP n'est que pour approcher pe non la CP li boto linga koloba ko linga na wana non na sala ngote et puis na yebi pete so ba film so ba sala ngo yo kolobele ka sagement oloba te ke o naza pour ça moi pe mbana ngo zone importance te oui en zone importance te yo okendeka oyebisi ka ke non tonton oza bien oza propre oza pa na ba donc oza na ba critère o ya mibali na lingaka so za mayele ka nde na oloba o comprendre que moi so na bina linga oboya te
omoni comprendre kaka mbamo ke obanda omoni na lingi oyo naza poso wana ozwa na valeur te ozwa ma na valeur te na ozala na ye na yo mais ye siko aoke koluka oyo ye moko alingaki oyo ye moko abengaki omoni eza des choses différentes yango wana bafille fo tosala keba makasi na babiloko wana. Est-ce que wana eza ndenge bandeko basi nyonso bazalaka ou bien wana eza par rapport mpona yo parce que nayebi te manase buta azolanda ya mosusu mpe eza na ndeko moko be wana ayebisa ye déjà ke manase nasepelaka no filmaka ya comprendre ne te ezaka stratégie bandeko tu ya basi soki alingi mosusu ata alingi mobali alingi ayaka na stratégie wana ya koyebisa ke oza kitoko to ndenge bon eza na bafille nyonso te eza bafille nyonso wana selon nga apesi selon nga sikoyo na bafille mosusu nayebi te so bango bakendaka mbamoko envers mibali yango mais selon nga nasolola mpena sagement na olinga to comprendre mpo ntango ocomprendre wana ozwanga oconsidere nga bien te oconsidere nga bien te fona keno na nde mo boya baparabole mpo yo moko avec le temps mwasi oyo aolinganga mpo avec le temps ntango tobandi no kiami ayena ndenge ozala oyosutuka c'est bien mpe sana olima wana tongo mosola mpe esali boni osuka moko mosu opozenga mpe problème na yo nakoma olukelo mpe solution ti ekomake okomi mpe olinga ngai ti ekoma bongo do babilo mwa bongo kaka fo kozala mayele ma relation wana mpe est ce que ekendaka mosika relation ke mwasi ye moko aproposé ndenge olobi na baninga bastratégie wana est ce que barelation mpe aboutiraka mpe na avenir moko ya bien oui pourquoi pas ekenda mosika so vraiment bobandi na onaki amitié so nde oyesaki mobali wana ke na sepeli na façon d'être na yo bandi ntango asengaki yo numéro opesi mpe numéro na yo ntango mpo bokoma osolola si bozosola aoza mpe na problème ayebiso yango yo mpo oza na problème oyebisi ti ekoma moko mosu akoma olinga yo siko na bolingo ya solo oyebi ntango bosolola daya bongo eyebakisa mpe babolingo mwa boye ntango bomonana mwa ovanda oza api yaka tovanda totala na biso ata match yaka tovanda tosala ata yo moto ozobenga to ndeko mobali moto aobenga ezala mobali ezala mwasi tobenga na babilo mwa bongo mwa bolingo trop de komonana na bolingo kuta ezala bongo so bomonana tona mobali omwa bolingo ezomata affectue ezomata ebo siko boni kana kikamarade mpe omona te bakamarade mosusu mwa bokokana bozobala mama moko oyo te toya bakamarade mpo nini bomonana aire nyonso donc bozalaka à chaque moment pourquoi pas bolingo mpe ke mosika ekende mosika makasi. Merci mon vieux Nico Koladjo, vraiment Nico Koladjo. Nakatia Panama, on a besoin de mon vieux. Merci na Santa Fe de Londres, Nakatia Londres toujours kaka. Merci pena Isabelle Sadidos, moi na popia mukolo Nakatia Londres, pe toujours na confiance na ba bonnet tout ba oyo ba s'abonner pe ba oyo ba za ba bonnet fidèle pe ba oyo non ba za ba bonnet à des bandes à Londres activité ngongango yango vraiment bo kende déjà donc ba msapi na bino wana donc bo s'abonner nde mobiki sa lo ba bo ndo bikara place eza rouge wana après tango bimsa moi ba horloge wana tie place au accroché wana pour ce que l'émission hier au rataka vraiment te merci toujours pena PDG Amboka Nemingeta Kenny aux jeunes filles le toko maman na jeune fille bazala souvent la cohésion na ba maman na bango te par rapport nde to ando yo kakala kala to ando yo ka ba maman ba ando kipe ba na bango bien ba maman moi tanga kola alandela yi malembe mais différence oyo étant que jeune fille puis je crois pour yo kaka peut-être ndé ba maman mso beta solo Kenny to ki na biso malembe l'émission na biso je crois oyo kaka ba solo ndé to yo kaka biso nyonso. Mais quand on explique la différence avec maman, la maman kala. Parce que nous avons eu kala, maman kala, bazalaka, bien, bien, mais étant que jeune fille, c'est vraiment malgré tout ça, mais quand même, dans solo, quand même. Différence entre maman et maman kala. Pas la jeune fille, parce que les jeunes filles ont représenté la jeune fille au Bazolanda Bisso, dans des bandes à London TV. Différence c'est ma casse. Parce que ma maman lelo baoka bana baoni soni mwana comme na âge mo ya puberté faut la kisaye pour surtout âge wana eza âge mo boye ko serrer mwana trop te otiki na ye mais otalise kande ke baso sali bozwa zem so ke bo mabidon faut ko talisa mwana parce que ba maman lelo baoka soni trop mwana okoma na ba 19 à 20 ans maman qui parle soute mwana ene eloko nyonso na ndako ya nango maman loba eloko te. Donc différence c'est ma casse tandis que maman soit kala ki mona au vendre so yebiso mwana ngatala boy mais ba maman lelo o eloko anezate
Et là, on est pas maman, le mobile, que moi, on a l'euro, on a maman qui pète, qu'on y a net l'euro. Moi, on a mbongo, akwai na elamba, akwai na kabelo, maman occupé na été, moi non ka normal, moi na ngai na ngwa ya bimi na miso ba. Mais ayebi te ntia ni mo na ngwa yango. Ba me belé baloba eloko te, bazo encourager les mal, ba maman belé. Yo to lo ba peka na ba maman baza peka na monde ya kilelo. So pour na yo, ba maman ko vivre ndenge nini na ba bana ba na ba ndako surtout ba jeune fille. Moni mama, faut que sira mwana te. Mwana so sérieux non premièrement baby si. Mwana faut que vendre ici en hôtel lycée yaya. Moni vie ezaka moko. Vie ezaka moko donc ceux qui au tepi au coin na libulu, ceux qui juste lelo zemi avant mariage. To boyite biso to bota po bato sérieux biso bia bazaki na bango te. Yon ce qu'on a linga berere wana e koma la pe bato musu te. Nalinga ekoma te donc maman soza mwana il faut vandisa ye otalisa ye so comme na âge moi puberté otalisa ye au moins so lingi mibal okozwa zemi il faut luka osalela ye biloko za nango besoin soko za nango te olobeli ye maman soki nazwi na osalela yo ezate ke wana ngo te okomnisi kosilike na mwana okomosaba bilo mwa bien envers mwana wana siko yo mwana maman na banda kunde botala biso bo o relaxa mwana nini na mutuna ye o chai nini. Moi, ce que moi, attends, moi, moninga na nga boye na boye. Surtout moi, soit comme na âge de puberté, ba pauvre ça mon boye là. Ah, mon elo mon boye, elamba mon boye. Ah, luka kaza na. On se content aussi nga yo maman. So que o satisfaire ba besoin na ye, yo pe maman terre à terre. So que zate, o lobeli moi vérité que mon ndenge za boye na zuite mais ceux qui na zui na opesa yo. Au moins o tia moi kimi na muto moi. Mais ba maman lelo, elo ko na zate. Donc ba maman terre à terre. Est-ce que tout sur le nom malgré tout ça on émission à Santa Bouté mais est-ce que maman moi na tina âge à 20 maman ko bando sombele ba sous-vêtements? Oui pourquoi pas. Moi na comme na âge à 20 maman sombele ba sous-vêtements. Oui faut sombela oh ils ont normal makasi faut sombela ceux qui que moi na za na fiancé na ye wande ta musu maman ko za na ba limite mais moni mwana quelque soit comme na âge nini et pas maman na za ka mwana. Et pas bato musuta musu akoza la mwasi akoza wana mama boye mais pas maman na yazaka ka mwana azaka nga kutunde na zabo et pas papa na nga na aka mwana so aye pena linga musu amemanga pona aka mwana na age na ba memayo yo mto yebi mibali oh eza problème te mais pas na na aka mwana otika baba botututi te non sike botututi te pona mwana donc eza pena possible maman sombela mwana neti ba sous-vêtements tina âge à 23 ans et oui eza va possible makasi. Est-ce possible makasi totika na dernière question na biso Manasseh Bouita déjà signalé biso par rapport à Ngonga donc mission c'est ça na Ngonga muke Kenny le pe ba jeune fille beaucoup ba ja beaucoup ba ja ekiri ba ja ko sangana ka ba ja ko sangana musu 10 filles boke place mo bo sali ambiance boke bo sangani 5 boke place mo sali ambiance ba piscine ba nini les autres tinda bino pe na makambo bien qui a créé ka ba bo sala ko sala ki ndumba ba salité koluka mibali belé po apesa ko mbongo ko kusaba besoin no be kiri wana est-ce que pona mwasi kozana kiri eza mabeto malamu ya mabe kozana be kiri wana eza mabe jeune fille kozana be kiri mabe pourquoi eza mabe makasi po be kiri wana et ça c'est so makambo inconsciemment au moins mususu zaki no moyibi te mokomi moyibi koloka ya ba kiri wana. Tant au moins que tant au sala réunion ekiri ba 5 bino montane si $20 ko yebisanga na ndako no bino na po $20 bo sala ku wenze ko mata $20 te parce que $20 ngo zongo na wa et c'est moi qui ça kindumba olinga mobile mo bo o peso tam sous 30 aux 10 au bombi 20 au tien na réunion o ba sengaki donc ekiri za mabe ngaku na ki camarade bongaka camarade moko so ko mi bale misato ya su ki camarade za mabe ya pa mabe makasi wa conseil na pesa na ba fille belé botika ba vie ekiri wana ba click ba benga mingi ba click obongisi obenga ma vrai combo bobenga moi ke ko sala ngo wana zaki kala to ando miye ba te mende ando sala ngo moi mfinyo so leka na ba étape wana so do wana zaki pena na ando miye ba te nani naza nani ki ekeni mais lelo nde na miye ba boy na sala suba biloko wana ti yango na singa pe na ba fille o ba sala ngo ti lelo batika eza sans te eza sans atam kete po et comme ça bango ba mendiante et comme ça bango bongo le koso mbongo le koso okipa mobile mo apesuka mbongo a peso pe boye olosela pe mbongo da courte joie okufino po tiki mbongo
okufi na otiki yango. Parce que ben inconvénient ils ont vraiment mingi ya makasi ya nini ya ko sangana wana ningo biki okesa kindumba ba peso mbongo yo sangisa na ekiri mais dernièrement to ka mona pe to ta ko yoka be kiri ba jeune fille mobe wana ba bimaka ba kenda ba kokushina mibali baneso mibali mobe ba mema ba pa mbwa est-ce que oyoka pe dama sola bongo arrivé là déjà ba jeune fille pe le roi yo. Oui, et arrivé là, on est belé. Misusu kande bazaba outi na ba université ba ozonga bonanzela. Alingi papa moko boye. Papa na sepe na ye, papa mobimba so ba kutene azalaka na kati ya mutuka. Pe na kati ya mutuka na ba chaussettes na ba gants. Sko yo jeune fait ososolango te. Ososolango te aye apesi pe cadeau bisi anniversaire na apesi pe cadeau. Tanga apesi pe cadeau ke na cadeau na ndako wana nzoka achaki $15,000 wana mbongo ya osombelo cercueil. Makambo nyonso ya osalisa matanga parce que dans le koso mbongo alandaki mema ye wapi na mabele asaleli kutu mbongo yango te wana siko tobenga ngoni courte joie te eza courte joie donc bafie ebele batika mpo ekiri wana baopesana no baconseil ya malamu te bakoma mingi bafie enekene omona bango bavandi wana batie liyaka nde balobaka selon bango bafie enekene bango nyonso baenekene na mesa bakoma otala siko batonto ya bato balati mpe bien te. Donc ils ont bien été vraiment ba jeune fille mingi ba bebisa vraiment par ngolo banini ils ont moi style de jeu moi ba jeune fille ba yinango ba sangisa ba mbongo ba yina ba ba mo tala tambi bala bato. Oui ya style na bango ba koma kutomona ba na mbongo te me ba ke bavandi omona ka ba film bavandi bovandi boni otozela mutu nzoka baoze na ba mutu te osutuka pe eleki mutu oya te bakolo place bakomkolo aye na ete tokena biso tala na niveau pena ba fille bazo sambwisa ba fille nyonso po nde eza boye ntango bamona déjà bango baconsidere déjà biso nyonso kaka bongo eza sens te nzoka ndesi nga innocente nga nasona nango ozomilongola kaka keni yosalaka yango te nga nasala yango te yango nayebisi yo ti ngai depuis na comprendre oyo nasala buzoba te nalinga buzoba sute na vi nanga po ya nzambe eyaka nango malembe oyo siko bango baoluka wana ya satana eyaka mbangu apo ekende nango siko ntango ekende otika ndeni me ya nzambe so eya ma libela libela mpe ati okufa na mpe libela moto alongola ngo so aza te yo moninga na milongola makasi mpona comprendre oyo naza nzambe atindaka jamais moto na mokili mpo asala bo nzambe atindaka biso nyonso mpo tozala bien mais siko bango nde bawelela wana ekoma obangisa nanga. Merci Kenny, vraiment donc émission vraiment comme une émission sur qu'on a invité un petit conseil par rapport à ce sujet par point l'émission de solo le pas bande tout ba jeune fille surtout les jeunes filles représentées bango nazo bande la rango eza 100% vérité to yambela bino ka artiste té pe to yambela bino toujours à politicien té to yeli bino pe rubrique oyo so to yeli bino style oyo ya yambaka ba jeune fille je crois baza ebele mais to bani na ye par rapport à tel ça bandeko na ye basi ba oyo bazoluka babunga nzela ba oyo ba mema na via loenge ba oyo bazo yeba te ke ye azana ni pe lobby ezo senga nini pour asala na société soit pour asala na vie na ye soit asala na libota na ye ya onto ya mbela bino Kenny je crois prochainement bon moi peut-être bandeko mosusu pe moi conseil pour lancer pas bandeko na onion sol par rapport à thème na biso sujet na biso masolo to beti et là on va ko retenir. Ele wana yebisa bango ka batika na bango pressé batika pe ba vie ba ekiri wana ekiri ko emporter bango eloko te so le contraire ko tout so mi vandisi na yo moko otino tout droit na losambo nzambe ayana ba prière na yo ke olandaka ba ekiri po ba ekiri wana ba pesa na ba conseil ya malamu te ezalaka lelo to kufa wapi lelo to ke trikana lelo to ke nini ka lelo kaste ba kende mela wapi kufa la wapi lelo to ke kufela wapi ona cheche ona trikana soki wapi ngwana yango na pesa ba conseil batika donc bible bien liboko ezotina mabe fo kokatango donc ba mi o bazotina bino mabe fo kokatango préférer ozana yo moko ke ozana ba batumo o ba memo na nzela mabe conseil na pesa ba nka yango wana. Merci autant il pas anniversaire mais il pas anniversaire nous a calaté au scénario batu balanda kaote ta kuna ngina bosana na we sabino ka ba onyo so bolinga Kenny ba ongola anniversaire nanga eza le 28 mars autour de la piscine donc bozala wana et ça langa bien ba soutien na bino pe ça langa bien mais numéro oyo koleka na bozwanga moko pona bungse pe téléphone na numéro nanga kala ona pesa ki numéro nanga ona non c'est la mikolo eza plus 243 89
25 41 41 5 plus 243 25 et plus 243 89 25 41 41 5 wana so bobengi bozwa nga moko invité bambote ne pas wanani mbotela ngai na sénateur Adricha ba gros bisous bisiko zali talaka yondo sala keni po azala donc yondo kangi londa mobimba ba gros bisous sénateur Adricha wapi o azala pembe na Ranson ouais ka ye wana ndo lobi na ba gros mais wala fe na ngabe akalati Adricha sénateur yo yebi malgré tout boire que ça petit na comment on a Keni je suis exaté il pega mutu te yazana pona bité sans oublier mon vieux général Bikoma Arthur Play dans la bino fort bino tout les ans mon thème ma petite sœur chérie Bina Bangola ma fille chérie Regina Bangola donc la Bangola. Merci vraiment la Malaisie Bouita merci na Keni né au participer toujours dans les méthodes que c'est le conseil de 100% vérité. Merci na PDG Amboka ne Mingeta, merci na ingénieur Jérémy Moulou Oazabongo, ingénieur P agence GMMI Pro, donc tout vous en a posé c'est il y a audiovisuel, il y a na agence GMMI Pro, il y a ingénieur Jérémy Moulou, donc merci na boss na de Brino original à Londres. Merci à Santa Fe de Londres, merci à Isabelle Sadidos, moi je viens à Londres, merci à Vianney Mila, personne capable de à Paris, merci à mon vieux Nico Colejo, à Panama, mon vieux Napeso Mbote, pourquoi pas Napeso Mbote, pas à Touré, à Miss Touré Djogo, à Mazembe, à Katanga, tout ce qui est toujours bonne chance. Ce qui nous a mis à une souffle de vite, tout le temps, Malaya Sima, Chanda. Moi, c'est soit jeune fille, il y a 18 ans, soit 20 ans, à la mobile, ou il plus âgé qu'il y a 10 ans, soit au hasard mon colo na y a 10 ans. Ceux qui jeune fille à balle na mon colo, donc il y a un problème. Pour nanga, il y a problème. Mi colo mususu, tant à Monique à neti à Timon la tuzemi, on a fois imba moko se présenter par bango, après si babilo no so basalaka, so essayer n'a pas balle ya balle. Est-ce que cohésion y a bien Yeruzala? Est-ce que Sony Yeruzala te bango na ke jeune fille mo ba na bali mukolo? Sony Yeruzala te. Pasteur Ozani d'accord mutu aza mukolo ya mwana. Kama mona papa mo bazana ba mbongo na makamne asani adiembe. Jeune fille de 18 ans soit il y a 20 ans akoba la mobali ozana. Soit ozana ne car ya combien de akoba la ta mobile ozana ye écart ya ate ba 4 ans 5 ans mais ba 10 ans on exagéré déjà et que les colo ma na musika so vraiment bobandino na ki amitié so nde o yese ki mobile on a ki na CP na façon d'être na bandi tant a senga ki numéro au PCP numéro mais quand on expliquer biso différence ba maman na biso lelo na ba maman parce que ba maman lelo ba o ka bana ba on est so on a trop té otiki na ye mais otalise kande ke baso sali bozwa zem so ke bo mabidon faut que talise ba lelo ba o ka soni trop moi na koma na ba 19 à 20 ans maman qui parle lelo ko nyoso na ndako ya nango maman ba me belé baloba eloko te bazo encourager les mal ba maman belé moni maman faut que sira mwana te mwana so sérieux non premièrement bébé nalinga ye koma te donc maman so za mwana faut vandisa ye otalisa nini mibal okozwa parce que maman mwana tina âge à 20 ans maman ko bando sombele ba souvenir oui pourquoi pas mwana comme na âge à 20 ans maman sombele ba oui faut sombela oh ils ont normal ma casse